alors ba pasteur bazali batu oyo ba berger o bakumbaka ba brebis na banzi soki pasteur wana eke azako melisa ba brebis maya mabe na banzi ba brebis nyonso bakokufa ngai motuna nazali kaka kotuna yangoyo pasteur soka azali koteya bato bozwi kaka na mokili oyo ase mituka bilamba bon aza koteya bato bokonzi bwa likolo te pasteur wana azali komerite nini na nzambe bino moko bozali na motu bozali na ba réponse nango ngwanda aboyaka koyebisa biso makambo oyo ba mokolo mpombo makambo oyo ya bakengo wa dondo alobaka te sikoyo ndeko na ngambala nkomi azobake no DSV yo pe okoki koloba eske ngai na sala na gouvernement wana ngwanda zali papa mokolo soka azali koko na ngai nga nazali mwana na yebi ba makambo wana te tango bango bakendaki kokotisa bato wana ndenge bango basalaki makambo na bango mbala nkomi aza kotinda ngai ke ngai na dénoncer pourquoi nga nasali livre te eske tango ngwanda asalaki livre ne ya ndambo po alakisa ba congolais abomba ba réalité mususu ezali pe maloba oto koyi koloba nga nazongisi malobe pai na yo kulutu zambo na pamba te bandeko na biso mpaka zamambo ye pe azali azalaka maloba malamu tokoyoka bandeko nyonso tu eboto merci na banza awa bitumbe zako kwa awa na ndenge ngana zako tanga binoso na zana central awa na ba demande ya batu bazako ya na banza na komeka pe ko tia loi awa ke sije ya ngwanda tika eya nanu ko distraire biso penza te sauf soki mutu azali ka mususa ko lobasi papa ngwanda azala un peu bref peut-être une minute kaka poto zonga na rai na biso ya makametali nationalité parce que soki na tiki bitumba ngwanda e continue awa wana émission oyo na kosenga yo papa DSV au baksa so 30 minutes na temps normal donc tika na ke non rapidement et pas de corriger mutakota ki moi kala nanu pe alobite comme ça après de corriger na zongeli ordre ndenge to bandaki peut-être ndeko muzadi papa odon et puis tokoyeba ndeko mbala soki na kopesa bino avanga na changer aiguillage na rai mususu ona na kotsa bino concernant ba loi comment écaler biso na place moko boy oyo ba toza kolala ka pongi ndeko Roger na pesa antenne kuna. Merci beaucoup ndeko Zambana, est-ce que nazoka na malamu 5 sur 5 ah oui d'accord merci na pesa baninga ni sobaza na conférence mbote mingi effectivement la komela mingi te mais na landi lisolo pona ndenge bandaki wana bon baninga bapesi ya bango makanisi la question bandaki na ndeko don et sur le problème opposé en gros est clair nga vana kota na réponse on a koloba eloko moko que presque la plupart des politiciens congolais ou des politiques congolais basent na culture ya mibe côté tout ce qu'ils voient c'est que ba poste na bango pas voter et curieusement parmi bango ba juriste pe basent na kati donc on a évité eza dû na quoi mais simplement parce que il y a un problème et effectivement la situation tout ça nango politiciens congolais bakolingaka ba radio ya diaspora te parce qu'il faut vraiment tout ça makasi to la musa peuple congolais disons congolais na linga ko benga ba congolais peuple te to la musa balinga na biso ba congolais o bazali na mboka na ba opi bazali ba yeba tozali wapi tozo kende wapi. Je me suis toujours posé question depuis kala que est-ce que problème ezali pona ya constitution na kasi lobi to benaki ko lo bayango problème ezali ya constitution to ya biso bato mais ezali plus problème ya biso bato donc problème ezali ya texte te parce que texte biso to kopesa ngo orientation mais ceux qui biso to kopesa ngo orientation to sala makanisi mabe ndenge ndeko vera lobi ni mabe égoïsme yango na to koyaka na ba situation to sala ngo lelo. Et banda tant Mobutu ba constituer zala na yango na kanisi à un moment donné ce que tali ba constitution na biso et na kanisi ce qui peut même ba plan par exemple ba plan Mobutu wana ce qui to appliquer yango na kanisi to linga to zala développer plus que les États-Unis et tout ce ka watu. C'était ça le problème, donc le problème est lié à problème à l'homme congolais. Donc il faut de l'auto changer vraiment to mega cause orientation. Même ceux qui va politiciens, au nom état de droit.
mais hôtel de droit wana na meke koexplike yango orientation nini parce que lelo bazokokende par exemple na élection oyo olobaki na kati ya lisolo memeli biso lelo bagarantie juridique baza na yango te mais bazokokende kaka bayebi na bango ke ekobeba alors comment bakorecourir na instance nini cour constitutionnelle oyo otangaki wana ezali alors ozomona biloko yango donc mais moto te alobela yango bavandi na bango bazozela ti soki mokolo nini et pourtant ce sont des juristes parmi bango baza na bajuriste bo baza na bajuriste te baza na baconseiller juridique bo mpe mosusu bajuriste mosusu bavandi na bango me nayebi te makambo eutili biso wapi mais pour la question ndeko donc na mpe elandanaki na oyo ndeko DSV pour la makambo ya kengo wa dondo tusana ba bisengimana na koloba eloko moko boye baninga na lobaki yango une fois mingi kati na génération na biso je comprends un peu souci mingi bandi kolanda politique ya Congo à partir des années 90 ya ba 90 tango conférence nationale souveraine et nganda zaki na malchance nde tango na bimaki en veilleuse et ce qui fait que makambo surtout on dirait na mona katong bato bazo intervenir na pesa bango pe faute mingi te pamba te oya se bayebaki yango te baya koyama makambo tango na conférence nationale souveraine de sorte que mingi bakanisaka histoire ya Congo bandi na conférence nationale souveraine e nganda mwana moto wana penza amema lifelo nyonso tu ya Congo alors que bazalaki na kati ya système mais babimisa ye ekoma ye moto amema kuluzu wana voilà, ce n'est pas le rôle de Sambana Lobby, mais ce que je viendrais dire et je le répète toujours, il faut que Nganda azaki na pouvoir te bis na yoka ba pese la gaina na télévision. Na la zana maçon, mais na tango kotonga banda kwana na yako remarquer Nganda zaki na pouvoir on a te obino ko pesa kaye lelo. Et lelo, bolingo bo pesa ye pouvoir o yazana ngote. C'est cela le problème. Donc bolingo créer un dictateur vous peut sa puissance moko boye parce qu'à force à critiquer ye on peut sa sympathie batu balinga ye yango na théorie Mobutu salaka à force à critiquer ga Tshisekedi batu bayi mais pona ni Mobutu aina Tshisekedi donc to lingi kaka mutu wana pamba te atiki batu mususu azoko critiquer to lingi kaka ye voyez un peu pour yango na batu baloba que c'est Mobutu qui a sanctionné quoi a boostaki effectivement opposition et boostaka kaka mutu akende liboso. Donc sans opposition Mobutu, tout le monde doit se payer de sécurité. C'est ça, ce sont des réalités de la vie. Mais la lignité est comme à un niveau wana. Et pour dire que Mobutu par exemple, Mbanda azalaki recommandé auprès de Mobutu. Mais Bakengo banda ki na ba Mobutu. De sorte que quand il y a un problème, il y avait un problème, Kengo pouvait parler directement à Mobutu, mais Mbanda devrait utiliser ba vieux na bango. Et en plus de ça, Kengo azali vieux abana politique avant nganda tango za na classe donc vous moni na ba structure wana na kanisi ndeko biso ni soto yebiango par peut-être bana kisasa mais ndeko veron ya koyeba na kanisi et puis baninga mususu na ba province ndenge zalaka ndenge ba reconnaissaka mukolo wana ezali droit de naissance même lelo na matanga bomona yango DSV ayebi pe kati na bango bayanzi soki basangani na matanga wana emona na mikolo bazali donc awa kofinga mutu nyuso akoloba na mutu nyuso mais soki komi kuna akopese liloba koloba donc otoyeba makambo na ezalaka donc Nganda a beaucoup de respect envers Bakengo pour baza ba vieux na bango tango bango baza bana mike azana beaucoup de respect envers Baramoto pour bango baza batu basali c'est un peu ça donc là ce n'est pas dossier à pourquoi lelo mais Kengo mais comment Kengo est arrivé là Bakengo wana na babisengimana boye bakena tango politique na biso bandi ya na indépendance bazo ko préparer Mobutu alors Bakengo wana bazaki batu bazaki recommander na ba prêtre na babisengimana bazaki recommander na ba prêtre ba prêtre bazaki ba agent secret ba prêtre belge bazaki ba agent secret à service ya renseignement belge bangoni surtout basangana kinda Mobutu donc ce qui fait que il y avait une certaine complicité vous pouvez imaginer comment Kengo qui était moins azaki na diplôme telero na po ayaki na poto kotanga susu Mobutu pouvait rejeter Liao ou azaki matière grise ya droit
ka préféraki kengo beaucoup comprendre nango. C'est là le vrai problème. Donc kengo azaki déjà assis, kengo azaki penza vraiment assis ti lelo asa misisa na ye avanda babisengi manana bavanda. Pourquoi? Parce que Mobutu atiaki bango pe en avant-plan yebaki ke soki atie bango bakolukaka kokoma na place na ye te. Pourtant bakozwa mokonzi bakolobaka yo baza baétranger. Mobutu ayebaka yango yango natikaka bango nzinga na bango wana nzinga na ye. Po soki atiaka vrai congolais abi baoyo ta mosusu bakoya kolongolanga po ye atangaki mingi te. C'était simple le problème stratégie ezalaki na tactique ya Mobutu. Donc donc ça c'est vraiment ezalaki tactique ya Mobutu ye moko. Alors pona makamba ya pourquoi lelo ndenge na lobaki na bandeli papa Nzamwana on a grandi sur tangaki article wana bi la nationalité congolaise est unique indivisible. Alors qui est congolais? C'est bien défini dans la constitution wana, mais personne ne veut la lire. Mais Bocha baza na nationalité belge Kengo azali polonais, belge, rwandais, ainsi de suite. Et puis zaïrois. Mais Kengo a une grande nationalité. Pour Azalaki procureur général de la République, donc il a eu le temps d'avoir tous ces documents-là. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que ça inscrit dans la constitution de Bango, à ta opposition, à ta Bango, bazana pouvoir, personne ne veut en parler. Tant que Makila souleva qui problème, il y a double nationalité. Bon, il y a qui est cher. Donc, personne ne voulait de lui. Il y a qui Makila, donc vous voyez, c'est la mauvaise foi. Mais la loi est claire. Mais c'est clair sur la nationalité congolaise, mais personne ne veut lire là-dessus. Comme verset moko bazipaka et papier bazipi angwana. Mais biso il faut tout lobela yango. Faut congolais nous soyez yango. Merci. Merci. Ndeko Roger, ce qui n'a comprendre makambo ti ko awa et pesi conclusion la première section na biso. C'est comme si on a eu responsabilité dans le banayo qui est mingi pe toza ko partager on a yo été papa Mobutu pour des raisons ya pouvoir na ye a préféré ki amona batu oyo par la constitution ce qui est ko exister que bakoki na bango ko travailler tout autour na ngai mais lokola mebe ko ezali wana ba garder nango bazali bakoyeba ete batu oyo comme ils ne sont pas de la nationalité congolaise d'origine bakotikala kana bango jamais kozwa kiti na ngai te. Voilà pourquoi je vais consulter avec ces gens-là, ba travailler na ngai. Donc on doit comprendre bien bokoti koti ya bapaya kati na Congo ezalaki pour des raisons de consultancy. Donc on a consulté baba consulter kaka ba expertise na Mobutu a utiliser yango parce que c'est aussi permis que un président a engagé ba consultant belge, français, américain ba ya ba travailler na ye, même un département ministériel aurait ko faire consulter yango na bapaya. Pourvu que yo pour mon clair na microéconomie te luka un spécialiste un professeur na université à Liège par exemple aya a aidé comment pour établir économie à pays pourvu que batwana to yebi ke bakotika na jamais ko za ba sénateur to banini mais to moni ete lelo yo saga ekotiki émission na place ali yango papa Roger na banza opesi définition émission était qui pelekese confusion mfututu saga esili kokota na Congo na banza ndeko Roger Nzambe apambola yo pasoli peza poke pona koloba ete batu oyo bakotelaki wapi na banza yo o répondre que bakotaki pour les raisons ya intérêt personnel lelo yo intérêt personnel ya ta Mobutu et pesi ce qui pelekese bandeko ebele boza na ligne bandeko ebele boza ligne kokota mais po na ko compléter émission na ngai très bien pardon bandeko bopesa ata moi 2-3 minutes na changer aiguillage na kotsa locomotive na rail mususu parce rail sokei na ngona première partie ndeko Roger asi à conclure en tika tokota mibale oya mibale tokota oya za koloba ete selon la constitution congolaise le mandat du président est renouvelable à une seule fois donc à un seul terme lingo ba ke premier terme soki za ya 5 ans deuxième terme ya 5 ans lisusu esili eza na kati kuna boke na kutanga article 111 122 alinéa 5 biloko na kuta kuna